Mbote na balandi nyonso activé au TV pas de la star congolaise, autrement dit Mama Lupango na Canada. Appellation bien contrôlée. Bandeko nanga bambote na bino nyonso ba bon mardi à tout le monde. Bayaya. Na moi histoire moko ya moke, no lingana tia yango pour tout le monde ayoka. Et puis no yo sel yango live après. D'accord? Eza na ndeko na biso moko ya mwasi, baza na Côte d'Ivoire. Aza na fiancé na ye. Fiancé na ye basali 4 ans. Je connais ba se décider basa nini babalana. Alors ndenge ba se décider babalana, mama Bokilo pe ayebi parce que mama Bokilo azaka na mwana wana moko, fille unique. Na ki fille unique wana mama Bokilo pe akomi kosala ba démarche babimaka na mwana ne ya mwasi na tongo bakenda boyo kanga ya mwasi. Bamibaka na mwana ne ya mwasi na tongo bakendaka ba course. Nde bakendaka ba course wana ya libala. Alors, lokola mwana moko asimbi koto ya simbi koto ya simbi koto ya simbi koto et ko salaki mama Bokilo sko batikali na papa Bokilo disons mobile ya mwana ne na kati ya ndako. Batikali na kati ya ndako mama Bokilo sa ba ménage azo ba biloko ba course ya biloko ba salaki ba sombaki c'est que akomi ko classer yango na ba congélateur na ba nini. Comme maman Bokilo lokola za ba maman oyo ba mama ya lelo ba mama ba chamukisa. Ba mama ya lelo quoi. Congolaise te hein. Et ko sala ke maman Bokilo atikaki na mwa couper na ye moko ya mokie na mwa senge azo sala ba ménage na ndako. Nalo ba bien mwana mwasi wana na garçon basali 4 ans de relation mais ce que ba se décider ça fait comme 1 mois avant pour libale salema. Bande konande nazawa na jusu matanga. Na zwi lisusu matanga noko nanga akufi noko ba mama na ngai. Kwa bokola ngai pe noko mama noko kilelo ozana Kinshasa kufaki depuis avant-hier. Na lembi kolela to tu kokunda papa leki ya papa fidèle. C'était comme samedi wana kuna passé mais et comme lundi te soki dimanche na butu na jusu matanga. Donc yango bozo monanga moi ba émission penya moi mikolo surtout ba live na olingana na dose lobi nazaki vraiment nanda ko mena boya ko cha caméra. Mama Bokilo azo sala ménage na kati ya ndako ya mwana na ye. Mwana ya mwasi asaki neti soki abimaki yo soki bokoyoka bino moko awa na osala ngo siko na ndinga live. Mwana ya mwasi abimaki bazaki lokola mama Bokilo mwana ya mwasi fille niki ya mama na bango et puis papa Bokilo c'est-à-dire mobali ya mwana fiancé ya mwana oyo dans 1 mois bazo balana. Likambo somo. Bande konanga likambo ya somo. Ba perike nazo teka ba perike ezali na teka sorry ope nazo teka. Bande konanga basi ya baya mibali pe ezaka basi te na mibali. Mama Bokilo na couper ya muke ba osala ménage na ndako bozi ano na beti la bino lisolo après no tia yango. Mama Bokilo na mobali ya mwana ba osa ménage. Esali ke mama Bokilo azaki na mwa teni moko teni dada te couper ya muke na sengle deso. Toza na malili to na malili yango zeno na mekano kolongola parce que na mono on dirait moi motongo lokwa na type foyer esali. Voilà. En tout cas tenanga yango t'es vraiment infiable. Mama Bokilo azaki kusala ménage na ndako ba osala ba course quoi. Faut ba somba ba biloko ba kosomba nini ba banjunga ma famille na bidjaka ndenge ezala lokwa na Congo quoi. Biso teza ba culture africaine. Leba bandi kosala mosala ba ya mwasi. Njoka nde papa Bokilo mobali ya mwana fiancé ya mwana azaki na kati ya douche. Moka lisolo. Koza azaki na kati ya douche wana mama Bokilo pe aokipete aoso na musala na ye. Nzambe nanga mokili ya mabe. Mama Bokilo azo sa musala na ye.
papa bokilo nayebi te soki bayokanaki soki eza kaka coïncidence nayebi te naoloba bien nayebi te mama bokilo osala ménage na kati ya ndako aosala bacourse epuis azobongisa biloko oyo boyema ménage mpe ndenge ezalaka na kati ya ndako wana bazali ka lokola 3 personnes mais mwana sikoyo ya mwasi oyo mokolo azobala akendaki so mpe se déplaçaki toyebi te papa bokilo mobali ya mwana fiancé ya mwana azaki na douche kobima azobima monika baporte yango ndenge ezalaka yo ozobima boye douche ezalaka ya ndako ezalaki na kati ya ndako papa bokilo azobima deja mobali ya mwana azobima na kati ya douche pa ayokutana na mama na coupe ya mokie mama na sengle ya pamba tuma mabele kaka boye mama yango abotaka ye moko mwana mwasi na bandeko nanga boyoka lisolo mama na abotaka mwana na mwasi ye moko kobima bazobima coup de foudre baza a pleine préparation ya libala ya mwana en pleine préparation bakweyaka na ekobo te bakwei nayebi te ndenge nini arrivaki na otiela bino voice boyoka oyo eza première partie natia no voice boyoka nana bahistoire ebele histoire eza ebele nana basujet ebele oyo soki nabiki natia yango siko na live boye famille bobonaka yo oza na matanga obika bafamille na biso ndenge ezalaka wana matanga mais en même temps ozosalaka bavideo sorry bango bayebi te ke awa biso na bamoko ya bapoto oyo meme si okufeli tata bokilo no meme tata na yo moko meme mama no meme mwana na yo baopeso aya mosusu 2 jours 24 heures deuxième troisième jour okende osala bango bayebi mentalité na biso ya baafrikain te na afrika ezalaka soki tata akufi mama akufi okosala ata 2 semaines na ndako awa ezalaka bongo te yaya bocomprendre naoyela bino live nazoya live mama bokilo na mobali ya mwana bakwei na ekobo kokwea bakwei na ekobo mama fanda na likambo wana na premier mois deuxième troisième quatrième cinquième donc presque quatrième yango akoma indifférente na mobali ya mwana na ye mobali ayebisi mwasi na ye te mama mpe ayebisi mwana na ye te afandaka na likambo wana ayebisaka kaka mwana nga moni obi totika bacourse oyo nga na osepela na mwana mobali oyo te libala oyo ifo ekufa ezala te zwa nano ta ya kofanda na ye eputa bafandi na mwana mwasi na legare ya question bafandi 4 ans mama alobi te boyebani na obien te mobali oyo aozala na obien te aobanda otio mal à l'aise ozaka ngamu ozaka mwana moko nga na boti nga na moni ondire otika likambo oyo ata soki tosali badepense biso bato tosali nga alingi na nga libala te mwana alobaka mama pourkui ozokwa intercale libala ayebisaka mwana eloko te alalamuki nde akendaki na émission na bango ya mboka na bango ake kobengisa mwana na mobali ya mwana mama atelema liboso ya caméra beboye na nsima na liboso na ye oh je vais avouer c'est quelque chose qui me fait trop mal ça fait comme 4 mois yango nalingi naloba yango sikoyo nde eza wana nabengisaki mwana na mobali ya mwana parce que totikali na 1 mois mpo libala esalema mais sikoyo na bini to nazoloba boye ndenge nayebisaka mwana nga alimbisanga parce que ça fait 4 mois tobima na mobali na yo kaka na kati ya ndako ntango tosala bamenage abandi korapele ye oyebaki mokolo moko boye ntango ke touti bakursi tozongi après elongi na ngai yaki kochange nasepelaki lisu te na bando oyebi so kaka libala oyo ifo ekufa mwana bi mais ozokoetakali c'est comme si oza na likambo nobi mama ozomona mabe nini mpo na mobali na nga toumeli 4 ans tokendaka na biso bisika tokei tosusu tosala nyonso mais ndenge nini yo ozolobake totika libala mwana atikala koyeba signification te le pourquoi te nde mama ye koloba mama alobi libala oyo ekosalema te mwana abandi kolela liboso ya bacameraman tala bato plein na salle eza baémission eza te keyo bayokanaka eza baémission mosusu eza baémission lokola ya surprise
Maman lobi libala eko salema te. Mwana lobi te. Maman c'est comme si on planifiait kiango. Ce qui réellement lingangai. Naka mwana no moko naza fille unique oyo boti na mokili. Et puis mobalo aussi to saline 4 ans. Ce qui réellement linganga ya solo. Ce qui zaki planifié te. Olinga ko yebisanga dès les premiers jours. Nenga na benda mo ba distance nanga moko boy. Nenga na ba sena se retirer moi mokeme. Ndenge le fetika ya kofanda ofanda na likambo wana na kati ya motema na yo. Et puis lelo au lieu to sola ngata na kati ya ndako to arranger à l'amiable. Yo yé vraiment liboso bato be monde entier. C'est pas juste les gens au baza na kati ya salle. Nde ba otala biso. C'est-à-dire que émission zo le cas en direct. Même si bato bazala qui en direct était wana bato boyo otala ngona sima parce que kota na ba page maman ndimi osambusanga mwana na yo moko ka oboti na mokili wana mama okosi nga na mobali nga to balana habité beaucoup balana te parce que to suite to kusha na ye mwana lobi to ko balana mwana mobali pe lobi to ko balana na mwasi nga parce que on s'aime babandi kotala cameraman a lobby soki journaliste a lobby ba pasteur pe bazaki na ba lobby ke pasteur a boya libala mama ke kolobi il y a encore une dernière chose ma toute dernière chose ezaki apa ya kolala kobima na mobali na yo kokota mbandi na mobali no mwana nga nde naza na zemi ya 3 mois na zemi ya 3 mois sanza misato na ndambo toloba kaka. Voilà pourquoi nazoloba ki libale ko salema te. À vous les claviers parce que noya nango pe na ndenge émission en direct live. Ce qu'on a toni nano to tia ba commentaire au fur et à mesure bo tia ba commentaire nde noya la ngosko na katiani no tia ce na ba voix wana. C'était une émission vraiment ezoleka en direct. Ngalobite, makamba bope peut-être pe ko salema pe pas ba congolais parce que nous sommes tous des africains mes chéris. Surtout pona yo. Ce qui ezaki yonde mutu ekomeli yo. Na ba pona mutu musute pona voisette. Pona yo siko. Ce qui ezaki ekomeli yo. Ya mwasi osani. Natuni kaka. Ya mwasi yo osani. O continuer libala to o ko annuler libala. Okoboya mobali to okoboya mama parce que eza yo siko eza nde yo scène wana siko eza liboso na yo événement wana siko yo nde muto vivre ango botika na 1 mois bobala na tout est déjà acheté tout eza déjà planifié tout esi basombaki tout non lo babie tout etikali ka ke la date exacte boke l'église boke soki wapi na commune na nini bato bakoti na salle à fête ba meri masanga babini lobi na tongo bozongi est-ce que bolingo ya papa bokilo mobala mwana na mama ya mwasi parce que zaki coup de foudre est-ce que et c'est si là parce que maman memi yango liboso caméra liboso public to ezakaka. Est-ce que ndenge bakobota mwana parce que pasteur atuni albi pona nini kasi ozwa ki solution te pourquoi ozwa ki solution te pona zemiango alobi akendaki mama alobi akendaki na hôpital po atuna soki ya moyen ya kosala avortement bandeko nanga abi na hôpital médecin ayebisi alobi moyen osala avortement ezate parce que na âge na yo. Et puis, ils ont ici comme il y en a 4 mois et demi, presque. Ce qu'on salue avortement, tu risques de mourir. Ce qu'on a dit, quand on a tout, on a commentaire. À vous les claviers. Pour nous, ce qui est comme le ton de konoto leki na yo. To mobali na onde muta coucher na maman na yo. Maman non a zemi à 4 mois. Je ko yo maman. Yo mwana mwasi yo tantine. Osani. Na Tony kaka. A bon attendant. Sali. Deuxième émission. Non, rien à moi lisusu. Matin ya boy faut pesa rabiso ba leçon. Vous comprenez? Mais je ça passe na nini oye na tchekuna. Matin ya boy. Il faut pesa rabiso ba leçon. Pona yo ya mwasi. Osani. Osani ya sukyo de musana ngoka penyaka. Sukyo.
mpo na yo ya mwasi soki likambo boye ezwi yo osani natuni kaka oboya mama na yo okoyebisa mama kende kobimisa zemi avortement forcé basala écuretage to okoboya mobali na yo otika mama bota avole clavier. Merci beaucoup, bye, bonne journée.